Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonsoir. Salut, 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 salut. Jamboye Numbo Tenabino, hello. Voilà la grande famille. Shalom, shalom, shalom. Bonjour Nabino Nyonso, bonsoir. Et dépendre quand na air beaucoup yamba vidéo nabiso. Izanga wabino BBC Mpoi TV. Kota aimer partager. Ceux qui n'ont s'abonné te, naza ko invité au s'abonner. Zala juste à l'aise. Awa tofinga ate. Voilà bandeko, je crois titre nabiso bomoni, photo pe en miniature bomoni. J'espère que non vous allez bien. Nalba toujours que non la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors tikete nzambe nanga pambola bino nzambe nanga bate langa bino nzambe nanga abomba bino ba abonné nyonso ya BBC Mpoi TV. Alors, toyeni sous na moi analyse titre bomoni, photo en miniature pe bomoni. Peniel Samba au Bissonio Stoyebi ex et à pasteur Mike. Vraiment bandeko, ça fait mal hein, et ça vraiment pas si je crois l'obit tout ça là qui m'analyse mouké. Mais aujourd'hui, elle ne fait que continuer à publier ba bêtises moko sur page na Instagram. À la qui batu que non batunyo so o bakokende na Zénith ou encore na concert ya pasteur Mike ya Paris, c'est-à-dire baza ba believe te baza ba croyant te baza ba païen. Vraiment bandeko ngai pasi nazoyoka nzamba simba mutema nanga. Pasi nazoyoka c'est juste biso ba congolais, comment est-ce que nous réfléchissons? Comment est-ce que nous réfléchissons et ça qui analyse mon qu'on a le baki congolais toza wana tolinga ki évolution à mon touté. Comment se fait-il que papa banana yo oh lelo olobi que non ça fait ce qui combien de mois depuis année passée ce qui en octobre et que non tu ne parles plus avec les enfants. Si j'ai un trou de mémoire ba moi wana olobi ndeza ki pe ba moi oyo pasteur Mike azaki pe na États-Unis ta nzo préparer ba concert na ye oyo présence na ya penye les aki na kati lisolo na biso ezanini. Je crois bomoni ba photo mi balé o na che ya Pierre Peniel na chantre ya pasteur Mike o toyebi na kombo ya Tumba et Peniel azo bima lisusu pona ko informer ba tout cœur ou encore azo lancer message et pas la fille ya koloba keno alimbisa ye alimbisa ye ndenge ayeki kochaye mal à l'aise na libala na ye. Bandeko, tous nanu bato qu'on réfléchisse d'abord ensemble. To réfléchir ensemble, to longola fanatisme, to longola kimutema mabe, to tia ba point sur les i. Na ba trait sur le T. Po to solano likamboyo. To longola injustice bandeko. To longola vraiment injustice to solo la kaka bien pasteur Mike ngai ne nazabo ebandeko na yebisa bino chaque fois ngai na oki jamais kolobela mosala ya nzambe mabe parce que alliance ya sala na nzambe na ye nga nazala te mabe na ye nga mutu na ko juger yango te mais nzambe mutu ko juger yango. Mais là tozotala il y a deux concerts pasteur Mike azo préparé à Stade des Martyrs na oyo ya Zénith ya France ya Paris. Juste d'un coup, ceux qui t'ont dit sur la tout qui n'a pas qui Congo ça mouké polémique oyé pourquoi? Tu es bibi sonio sur la personne où y a bimi ça qui affiche à liboso ya Stade c'était pasteur Mike. C'était peut-être mieux pasteur Moïse ou peut-être Azela à l'obata année prochaine. To solo la kaka na pire esprit. Parce que ceux qui t'ont dit solo la bien c'est juste deux concerts wana ya pasteur Moïse na pasteur Mike ne sali neti mbutu mbutu. Mais mutu o abimisaki affiche ya liboso côté artiste musicien gospel avec pasteur Mike.
Et après d'un coup, pasteur Moïse peut aller lancer aye, mais à Tchango avant, il y a pasteur Mike. Ce qui s'agit c'est zalaki intelligence c'est zalaki mokili baloba akaka. Ata bozoya na image soit disant que non bozo sali l'accord du Christ. Mais na fin fond na bino bozo sali langote ezaka bino na nzambe na bino. Pour nangana ba polémique elekaka na communauté congolaise ko batela nanu milimo ya communauté congolaise. Peut-être pasteur Moïse pe nangambu na ye alingaki aloba peut-être année prochaine. Mais il a précipité après sous date avant le pasteur Mike. Alors on est félité. Et il y a ça la siko que pasteur Mike chantage oezo le kai pas peigner. Comment est-ce que la communauté congolaise toujours sanga moyen de comprendre que non, la fille ou encore la dame elle a besoin de nuire vie à pasteur Mike. Est-ce que tu peux comprendre de tes communautés congolaises to téléméni nanou peigner na sens moko ya normal parce que muto azala abongote. Si réellement papa nani pasteur Mike abanoko pekisa ko asolana bana nae. Je ne pense pas que non alingaka se présenter à na concert auto mona ki azala ki on dirait muto moko ba medisa ki soki kisini yango ya ko sotaka ninga bana ko sote wana soni lati muto après concert. Et lobi ata Yvette Kalombo na concert ni clin d'œil à soi quitté, ni un bonjour à soi quitté, ni attaque non, soit disant que non va présenter un concert à soi qui l'homme monté par contre à soi qui est 12. À soi qui pensa maman na 12, on a coûté 12 t'es qui est 24. Mutu oyo yé, azana besoin ko ling azonga na ye, mais yé penye la zo lingate, mais akene qui na concert na ye. Bande ko to so la loko abatu. Ma beza, pourquoi Peniel, elle veut nuire la vie à pasteur Mike Nandenge à Boye. Papa ya banana yo. Ata un cas au ezokota. Yo soko koli angote me banana ba oli ango ba okoma baza bien. Bandeko, ça fait mal. Ya komona batu babimi, bazo tout soutenir Peniel, bazo soutenir Peniel soit disant team Peniel, boye bandeko, c'est pas bien. Mais na kamwe que non Zoka penye la uchi kobota zana mwana na uchi kolanda pe live ya nani ya Yvette Kalombo. Zoka penye la uchi kobota na ba message na ye oyazo lancé sur Instagram na ye albi que no ba porter déjà pasteur Mike plainte pour na nini pour na makamu soki ne bazwaki bana ezaki na accord na été. Bande ko to comprendre et souter. Pour na nini peigner la zo ayawa pour na koloba ke non. Elle avait préféré bana ba kende pas pasteur Mike na Congo parce que boya pesaka ba avantage payer moko. OK, non relation éthicali ya bana. Nous avons bien parlé tout solo li bien relation éthicali ya bana kaka awa sur les réseaux sociaux bandeko. Bato mususu ba betela ke maboko soit disant dit au moins maintenant là mutu est sali. Mais lorsqu'elle revient avec de bêtises, binope bozongi ko betele maboko pour na bêtise azongi nango vraiment communauté congolaise. Hein? To solo la kaka pembe. Peigner la mema ba buzo be belé sur les réseaux sociaux et aye belé o ezo n'aurait même pas ba parents na ye. Après azonga soit disant comme ko sambela, soit disant so pendenge nini et bikakaye. D'un coup, concert à pasteur Mike. Tomoni. Na komona ye. Na concert. Agitation. Tu éviter ce qui a monaki Michael Jackson na podium. Tu éviter ce qui nini. Après 2 jours, abîmé aïe kosenga ba pardon. Et voilà, aujourd'hui, je vais lancer un message à web, ça va tout battre sur Obakokota. Na concert bakokene na concert baza ba païen. Siko soki ya koloba bongo siko ya zanani. Bane ko que moi j'ai vite compris hein. C'est comme si pasteur Mike Atika kaka Peniel na défaut. Peniel a ningé peut-être pasteur Mike hein, alandae aluka. Nazo ebate c'est quoi au juste avec la fille, avec la dame. Kaka elle soit disant qu'elle s'est déjà engagée. Na mobile yango o s'engager na ye o ya boti si o to ki non aboti. Elle te permet tout ça. Yepe suka na ye sort na ye ko zala nini nzambe.
Yekuto aza na problème te. Le problème est que eza que biso communauté congolaise obo bete la penyele maboko. Nde bozo mona zo bimana ba courage wana. Si peut-être to communauté telemi non assez avec toi, je ne pense pas que no penyele la kozonga na ba bêtise. Bandeko to sala ka la part des choses. Communauté congolaise, please, to zonga bato. Communauté congolaise, to zonga bato. Natanga nando ba trip ba biloko ne ache awawa. Nzambe na ngai. Tambola na mokili mona makambu Yesu Tambola na mokili mona makambu. Na artiste oyo ya pasteur Mike oyo a commis très bien. Madame Kalambai, désolé de t'avoir mis mal à l'aise chez toi. Je ne savais pas, maman. J'ai pris que ton mari t'honore. Et un message moko ya aoya neti ko la musa mémoire ya batu. Azo on dirait que c'est moqué envers la fille. Azo on dirait azo ko informer batu que ça fait mal. Congolais, tozo sanga kaka ko ya ko comprendre, ya tozo sanga kaka moyen ko comprendre que non, ya koloba ke Peniel alingi a nuire kaka pasteur Mike. Eza propre te. Nani ayebisi bino kozala un pasteur. Nde yo okomi na mutema ya Nzambe, okomi Nzambe ya Nzambe. Bandeko tolongolaka équivoque wana. Yango bozo mona bato ebele lorsque bozo koma ba fan ya ba pasteur, bozo koma ba fan ya ba sale ya Nzambe, bozo koma ba nini. Lorsque zuye na mbeba, mbala moko tomboki obandi ko finga, c'est parce que yo déjà façon mi kende la ki okenda ki mabe. Dans un premier temps, un soi-disant pasteur, un serviteur de Dieu. Dis-toi que non, azamutu loko la yo maina makila. C'est juste que non, azo représenté kaka image ya Nzambe, azo représenté, aza Tokyo benge neti sentinelle en Nzambe. Donc, travailleur plutôt. Mais lorsque tu as travailleur, atato biso na banda kubo, okoyo za peut-être oza na travailleur na yo. Travailleur azape na ba lokuta o ya banda ko beta pona nini, pona ko sauvegarder pe musala na ye, azaba ndenge mususu pe ya ko nini, dokute ezanga raté. Wana na ngina loba nini, na lobaka ke no, mutu atikali mutu. Au grand jamais na sa moyo yo mutu akoki ko loba ke non, ye azo remplir ba critère nyonso Nzambe jamais parce que Nzambe ye moko. Donc, gloire na écoute à partager à rangote. C'est comme ebisanga. Comment est-ce que biso ba tutozo parvenir ya kolinga basali ya Nzambe na niveau moko boye et komi ke non mbebe kwei bo komi ko finga ba pasteur presque tout. To kenda kande mabe. On est juste parenthèse moko muke na fongola ki. Alors, problème o eza awa, penye la yesu ayeli biso azo loba lobe bele kuna azo koma ebele o ezo honorer ezo sa la propreté. Nga nazo mituna ba utaki ko sala moi nani na bango na mama na ina lobaki yango kutu hier mama na azo mona ngote o eza mvutume eza na mwana mwasi oto eza nini bande ko eza makambo robete la Peniel maboko te ata soki pasteur Mike yango abomela ye batu pasteur Mike ndumba bandumba alors tondi makasi yango ke no pasteur Mike ndumba ye pende pasteur numéro 1 numéro 0 ya bandumba ye musala na ye viol ye tondi misikoyo. Maintenant, botika ya sala musala na ye. Nzambe. Likambo ba relation oyo. Likambo ka kena ko mikwela ka okyoka obali, ozwe batena ni ozobala, ça fait mal. Pasteur Mike ninga za na simba mutuna ya bi non, akena nde ko kwela demo ye moko. Oyo kaka non famille bakindoki mususu etindi oka mutu moko na vie na opo ayaka ko nuire vie na yo parce que Peniel la ko nuira ka vie ya pasteur Mike ti na ndenge soki ke non le lonza babengi pasteur Mike peut-être ndé to couper na réseaux sociaux. Je sais pourquoi je dis ça. Pour ceux qui zalaka ke non Peniel la tiki makambwana c'est lorsque abimaki na suka awa ayeko senga batu pardon. Biso kututolobi makambo jao. Mais les lots voir encore la personne où il y a qui pardon abimi pour banasu ko nuire vie à mutu. Est-ce que Congolais bozo mona tate ya koloba ke no tote de maba antivaleur na pire esprit. Pourquoi Congolais toza plus animé na mutema mabe. Moi si oyo aboti na mutu bana mibale a honoraye atandenga zo ya koyebisa fille o soit disant que na chayo mal à l'aise je ne savais pas mais kozala bien à honorer yo lelo. Eza moquerie.
olangi nani enisi olangi ya nganya sa mi vandeli kuno zoya na bakombo batu bandeko bozo betela ye maboko et si longtemps que non enisi na minicho elle fait sa vie na point na ye. Pourquoi koya ko pakole ba buzoba? Soit disant yazaki deuxième bureau ye Peniel. Siko nga na zoloba babiloko na nyonso zoloba bandeko na nga na yo zolandanga na oyo zo mibenga soki team Peniel. Ozo zwa nini na mutu na yo ni tant biloko na nyonso et fortifier yo na nini na yebité parce que c'est plus mieux peut-être mutu zo ko lancer nga na okyo loba ke no sortie médiatique ya Peniel ya bimaka dernièrement na yeko singa pardon ezalaki sortie médiatique moko oyo e pataka bato ebele ba courage na zwaka après avoir kosala ba bêtise. Mais ezalaki vérité, c'était l'hypocrisie parce que nga na monaka la personne mutu oh soki azolo bazo tchaka elongi na se aza mutu normal te. Et c'est quand eloko moko boye ke non ba poussaki vrai Peniel nde oya bandi susu ba buzoba nde vrai Peniel oya vandaka na zo singa ba pardon ezaka Peniel te. Peniel boyoka ka ne bazoba ba diamba nazo yeba Yvette Kalombo abimaka pona koloba ke non na ba 2019 je crois RK ba makamna bango e bandi ka bana komela ba shisha ba drogue ba nini ba diamba nakati ya ndako pasteur Mike. C'était peut-être mieux na moment wana tant pasteur Mike amoni ango il fallait ndeskola aboyela ta na moment wana. Eza conseil na ngambu nyonso bandeko. Nga nazo michana na oloba na ngambu ya Peniel parce que comportement moi so ezolembisa bandeko. La fille Sintumba, soki nani musicienne ya nani ya pasteur Mike. Alati esusu na nzoto. Donc azoya ko ya ko kotisa bato babiloko moko boy po bayi na pasteur Mike. Mais soki congolais pe bozo koka ko comprendre te zo sala passe hein. Kongwe ko bonga jour nini ba mama bo sunga Peniel bino na bozolo ba team Peniel en quoi boko soutenir Peniel na nini ayaki awaye ko singa ba pardon aye lisusu na buzoba bo beteli maboko communauté oyo mboka nini oyo congolais bato ba kela biso na matière nini. Donc ba bêtise moko zoloba. Donc attendez na osala émission boy na zoloba na zota la sortie médiatique ya Peniel jour ayamba mama na ye na nani na plateau na chaîne na ye wana chaîne ngo na ebité so bazo continuer kaka. Or ezaki déjà vision moko ya bien na sima na ye aza mutu moko boye siko nazo ebate né de nouveau wana né de nouveau wana c'est ka lokuta. Donc à lire wana ozwa ki ezaki à lire moko boye olingaki ko édifier mitema bato ebele yango wana bandeko nga na loba toujours que non ko sambela nzambe eza mabe te toza na ba combat toza na ba déclaration ya ba famille toza na ba réclamation toza na ba loi toza na ba makambo ebele ezalaka bien koleka toujours na délivrance. Peniel akoki kaka koya alobi que non nakomi né de nouveau abandi pena côté ya to mona ki yango émission eza est-ce qu'aleka ki na délivrance pour mutu o aleki na délivrance amoni délivrance ndenge ezoleka ezongisaka ki bo moto bandeko ata ba pasteur baza na besoin de délivrance eloko moko penani alobi ezaki vraiment profond Yvette alobi nini concert wana pasteur Mike azosala ya majabu esombela ye 1000 mapangu te po azangi pe mbongo ya kolia te azangi pe mbongo ya koliesa bana te. C'est pour la gloire de Dieu. Là vraiment il faut retenir ça. Pour concert wana ezala ya stade ezala ya nani ya soki Zénith soki Paris wana et kosombisa pasteur Mike mapangu te en retour parce que pasteur Mike azana mbongo ya koliesa bana na ye. Mais ça sera pour la gloire de Dieu. Alors yo wana ozolinga ko nuire olo baba onyo so ba okende kuna ba pain yeba ke non nzambe pe likolo aza. Ça fait mal. To réfléchir ko to réfléchir
propagande ekomi ya bao nyonso bakokende kuna baza bapain soi-disant mama ya bana na yo soi-disant mama ya bana na ye Peniel she need deliverance. Alzan a besoin de délivrance. Il y a délivrance penza bao délivrer l'esprit na nyonso etelemi elobi. Pour mon toza la raboete. Une femme c'est la honte. Moi c'est ça so moi c'est ça ayoka kata sonia ta ya muke. Nga siko na mituni parce que na yoki life ya nani ya Yvette azo informé batuke non azana bébé a uti kobota. Mais les messieurs pe là-bas, attends ton sort hein. Zela penza so et puis abima lisusu kaka pona koloba kaka ye moko Peniel. Comment est-ce que les gens ne comprennent, ne réfléchissent pas? Kaka ye Peniel il paraîtra ça qui n'a problème à dépression. Babane comme là-bas kisi yango ya ki munene et tout toyebi biso nyonso awa. Toyebi comment est-ce que la personne o azalaka na dépression ndenge a vivaka. Toyebi yango. Toyeba te atika ki bakisi e bandi ye lisusu ba bêtise oyo. Parce que ba profiter qui n'a pas koloba que non tout ce qui a bané ko sala on ezaki ba dépression et tout. Si qu'on a minute to koloba ezaka sous kaka dépression. Dans tuna je ne fais que demander hein. Ba maman bozana bana. Na imoni sous place mususu azo ba mutu moko abimi kuna violer mwana ya 17 ans juillet abimi se na États-Unis amemi na Congo. Yoka ozo baba biloko moko eza na sens te. D'autres tomoni, mariage civil tomoni, mariage coutumier tomoni, mariage religieux tomoni. Okumbani oke Congo, viol ezaki erni. Mais ce que ezaki viol na minute wana, s'il fallait ofongole qu'est-ce qu'on a babouila yi. Na moni pende komoko azolo bake non. Ah, ba makambo ngo ndenge ezokende. Nzambe na mawa ayebaka kobatela pasteur Mike parce que Peniel la tikali penza elingili ya pasteur Mike na vie na ye mobimba. Loba peut-être aleka na délivrance moko oyo ekosunga ye ami vandisa kimia ou encore ceux qui a kozwa mobali moko oyo akoede makasi mais au départ aza fi moko mona na déjà a respectaka mobali te ayeba kopesa mobali ba valeur na été. Alors ceux qui pesa ya solo ne to ki que non aboti le monsieur oyo aboti si soit disant il parle bi que non ba fongoli si so pasteur Mike Kess il est pas zila ya Kess Yépé Azila Ekes. La grande famille, aimer, partager. Beau aimer, beau partager ma vidéo Nabiso. Toujours ça la analyse Nabiso na sens moko ya bien bandeko. Parce que eza communauté congolaise bandeko. Atatango pasteur Mike a okendeko beta na concert okendeko beta concert na France. Eza pona nini? Eza pe pona honneur mboka na biso non? Ce qui te obito kende nango bongo, eza po honneur pe mboka na biso Congo non? Mais pourquoi bozo linga ko push Congo kende liboso te? Mais bozo linga siko ko sala ke non, bo kitisa artiste. C'est juste une question bandeko. Ba mama toza na bana basi. Ba réalité o ezo le ka na Peniel. Na ndimite mama moko oki kondima yango. Alors ce que ebi ke no kondima yango te et pas pona mwana na yo et pas mwana na yo. Kolingate ozala soit obima olobake non je suis team Peniel. Non. Par contre bo sunga to sunga de Peniel to telemele babilo kwa zo sala qu'elle arrête le plus vite que possible. Ah oui hein. Ah oui hein. Pour ezalakate? Ezalakate bandeko. Tondimi kasi ke no pasteur Mike nde diabulu ya munene ya Congo tondimi. Pasteur Mike mabe nyonso bozo ba tondimi. Botiki kaka sala musala na ndenge azo sala wana. Boko gagner nini lorsque bozo linga konuire? C'est ça aussi ma question. Congolais toza na venin moko. Pardon Bati. Franchement, pardon. Alors, aimer, partager, beau partager, bandeko, na komi nanga ko chite. Façon nazo nini makambo yo, et ça nanga mabe makasi. Na omona kaka œuvre ya diable. Ndenge se incarné na kati ya Peniel lisusu. Nous autres ya mwasi ezalaka temple ya Nzambe, ezala temple ya Saint-Esprit.
Mais lorsque les autres ont monté comme trop utilisé na diable et comme on dirait carnet moko comme on dirait ndakuna ye ya anytime a okiko ya akoti a sali ba bêtise ne peu accueilli eza mabe makasi penye luke longi nzambe na ndenge moko ya bien donc yo lobelo loko moko esprit na se retenir kaka pardon mais famille à Peniel, soi-disant papa pasteur, maman pasteur, bosunga Peniel. Oyazo sala. Bozana ba koko. Bazana mi balé au Peniel na botana pasteur Mike. Et ça va biloko mususu Peniel azo sala. Mbala moko image ya ba parents peso monana. Alors c'est au moins ça la grande famille, ça fait mal. Diable aza makasi hein, na koyeba ko baby ça. Esprit à batu na koyeba ko nager na kati ba esprit à batu ba penser à batu na ba plan na ye ya mabe, ça fait mal. Alors c'est au moins ça Peniel autaki ko bota za na bébé ndenge azawana azana bébé mais molimo ezaka ke pas pasteur Mike donc il souci nezaka pasteur Mike atia zolo likolo nda pema elobi atande ko moko balabri mususu bango yoyo balabri mususu bango yeyo ba Peniel oyo et wow Adama. Voilà. Tokutani bandeko. Nakomi koshite. Natikali juste na 30 secondes. Je vous aime bien. Ezanga wabino BBC Mpoï TV. Numéro na biso ezawana. On a besoin obenga abengi. Tosololi. On est ensemble avec vous. La grande famille. Famille Libota. Toujours. La Chine. On est là ensemble. Le l'autre utikota la deuxième épisode na biso ya Master. Alors, beaucoup de beaux aimer, beau partager ça toujours bien. Voilà. Tokutani prochainement. Bah, bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.